biso na kati Diba TV mwana Congo. Lelo toyeli bino message kitoko bino balandi biso babone na biso na kati ya chaîne oyo bolandaka biso de partout mokili mobimba oyo bopesi motema na bino mpona kolanda monganga spirituel na kati ya Diba TV mwana Congo pe na kati ya émission otobengi tosolola yango. Bandeko mikolo mibale misatu oyo ngai munganga spirituel naza sir na pesaki annonce na koningana mwa moke mpona kobima mwa moke libanda kokutana na basali ya nzambe misusu awa na kati ya mboka na biso Afrique du Sud. Tosalaki mwa déplacement 2, 3, 4 jours awa toye kozonga siko na plateau mpona kopesa bino toujours d'information oyo bandeko oyo babengaka biso pote tokoka koteya peuple de Dieu kolakisa peuple de Dieu lolenge nini bokoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Sans plus tarder monganga spirituel natambolaki mingi na zongi bokozwa pe ba filme wana bokozwa ba video wana ya bato oyo tokendaki komona de gauche à droite eza na kati ya montage pote soki esili tokopesa bino yango bozwa biloko kitoko bo découvrir na kati ya église comment bato bavivaka pe nous avons pris beaucoup de cas oyo bandimi mususu bazalaka nango pe bakoka koapproche te epai wapi bakoexplike banganga nzambe oyo tobengi bapasteur babishop badocteur barévérend c'est un peu ça. Ya bino monganga spirituel nayeli bino lelo lisolo moko kitoko mawa pe blessant nalobaka na bino mingi bamasolo oyo ezali baréalité yo pe baréalité oyo yo ozali nango koezitaka te omemela monganga spirituel soit kobenga na numéro oyo ezalaka affiché wana po te tomanyola oyo pe ya yo oyo ozali nango bato balanda bayoka pe na kati ya komanyola eza lokola mutu otubeli mabe oyo osala otubeli oyo ozali kosala na mokili ya tata nzambe. Histoire oyo ezali mawa mingi ekoteya bato oyo ebele bavandaka na mboka oyo Afrique du Sud précisément babengi biso mpona kolakisa biso ke bazali touché makasi surtout ba Congolais ba Camerounais ba Nigériens to baka ba étranger nyonso oyo bavivaka awa na mboka oyo bazali étouffé na bana mboka na motema mabe ya bana mboka ya mboka oyo. Bandeko ndeko oyo mobali abengi biso bango na mwasi na ye bazali na appartement oyo tobengaka flat ezali lokolo okuti kozonda kwa munene oyo pana biso na Congo tobengi appartement okuti kozala 2 chambres salon cuisine ou 3 chambres 4 chambres parce que ici en Afrique du Sud tozana ba appartement oyo tobengi ba flat ezali ba 4 chambres 3 chambres 5 chambres okoki kotia ba locateur otie ba locateur ba kofutela pa na yo pozo kanisa mbongo wana okotisi yango na banque. Bandeko oyo babengi bakolela en tout cas ils sont fatigués à komona injustice ya sud-africain vis-à-vis na ba étranger ba respecter bango te ba respecter pe mibeko na bango te mais lelo yo bandeko wana bazali ko se retrouver libanda likolo ya ba sud-africain wana yango toyeli bino lisolo oyo tobengaka lisolo kitoko mawa pe na esengo elendisa yo étranger oyo mesani kozwa sud-africain oyo sokutana na kawana kohésite te kobenga monganga spirituel po tomanyola yango po tolakisa bana ya nzambe ke mbala nsima kosala yika mpiko pe yika mayele na koyeba kozwa oyo tobengi mwana ya mboka. Ezalaki petit résumé na bino oyo monganga spirituel amesala koyela bino na mokolo lelo tozwa sport oyo ebongo tokota na kati ya mozindo ya masolo oyo toyeli bino na tongo ya lelo. Zambe yako yemba na nzembo Zambe yako tutela tolo Moninga ya baye bazanga baninga
nzambe yako tutela tolo moninga ya baye bazanga baninga dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba o soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba médicaux nzambe ya kozanga te kopambolo bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu $7 asinga yango te ongele ba $7 nakosala mbala moko transfert na compte na yo bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi euta bayo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na moko ntango na motuka ya mbonga fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na ngai. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso otobengi Ediba TV Mwana Congo, chaîne oyo edifiaka peuple de Dieu, chaîne oyo elakisaka moto nyonso lolenge akoki kotia makolo na ye na mokili ya Tata Nzambe. Pe munganga spirituel na elaka bino masolo oyo edifia oyo elendisaka oyo etanisaka na lobaka na bino mingi na ndenge bolandaka ba émission oyo boye ezitaka te kobenga pe boye ezitaka te ko aimer otobengi ko like boye ezitaka te ko komela biso toujours inbox pe bokomaka na ba commentaire po eteya batu oyo batindi ya bango meya ya lisolo yango tolobaka na bino ke boye ezitaka na yango te parce que mutu ndenge aye na likambo awa na kati Ediba TV azali koluka solution azali koluka délivrance azali koluka amibimisa na oyo ezali na kati ya motema na ye yango ayaka nango na nzela ya munganga spirituel amemi yango na bino bato bozali kolanda biso butu moi de partout lelo tokomi kozwa mpe bandeko mosusu baza mpe na ville ya Kisangani bapengaki biso nsima lobi mpona kofelicite biso kolobake munganga spirituel mosala kitoko kolakisa mpe lolenge nini oyo bango balingi totambusa musala ezala na ndenge ya politique ezala na ndenge ya batranche mosusu oyo toza nango na kati ya chaîne oyo tozali wana de près mpona kopesa bino toujours baenseignement kitoko. Bandeko balandi awa tozwaki appel ya ndeko moko kaka na kati ya mboka Afrique du Sud précisément na Johannesburg ndeko wana abengi azali kolela atia balocataire na flat na ye ezalaka 4 chambres salon cuisine magasin donc eza munene ezali ndako ya munene ya flat otobengi bapartement ya likolo bachambre ezali misatu likolo na se azali na chambre moko pe salon cuisine vi na ye tout consort otovivaka awa oyo bafandaka na Afrique du Sud oyo bafandaka na Europe États-Unis wapi Angola oyo bayebi lolenge toza korende yali kofutela ndenge bato bafutelaka bafandaka na vie quotidienne en Afrique du Sud. Ndeko mobali na mwasi na ye babengi munganga spirituel bazali kolela baza na besoin munganga spirituel ambanyola lisolo oyo alakisa peuple de Dieu komona ndenge biso ba étranger et surtout bazali ba congolais ndenge tozali komona pasi na mboka mopaya surtout soki tozwi tocheba na mboka na ba chambre tocheba na mboka na bandako tozali kovanda na bango ezalaka toujours des problèmes
ya kosakana te balingi batambula likolo ya rules mibeko oyo bakomi na kati ya bapartema wana mpe esali ke ndeko mobali lelo ase retrouve libanda na mwasi na ye mpo na ka wana yango aye na lisolo oyo na kati ya Diba TV mwana Congo mpo te tokoka komanyola yango kokabola yango ensemble na badouleur wana bino bato boyebi bavie oyo elekaka na Afrique du Sud na poto na Amérique na Canada partout Australie tokabula modèle méthode oyo de vie ensemble biso na bino sans plus tarder ezalaki ke ndeko mobali na mwasi na ye babengi monganga spirituel mpona komanyola lisolo oyo ezali ke bakutani na bato ya mabe na kati ya flat na bango bazali na flat oyo ezali na 3 chambres moko ezali na se oyo ye azali kokipe na mwasi na ye na bana na ye mibale nyonso etikali likolo atya balocateur ngai mpe monganga spirituel nakutanaka mpe na baka wana atya balocateur na balocateur atya ekolo moko bazali ba Malawite ekolo mosusu mibale bachambre wana bazali ba sud africaine alors ba sud africaine wana elu oyo ya liboso aye kokota alali mpa na ye deja 4 mois abandi kointoxike baoyo mosusu bazalaki na kati ya flat wana boni bino bokofanda na kati ya flat oyo bokofanda kimia bobeta miziki te bosepela te bango batangisi ezali na mikanda na mibeko oyo na kati ya appartement oyo otobengi ba flat epekisami moto akoki kosala makelele te moto akoki kobeta miziki te na ngonga songolo pakala awa na koloba bato bayebi yango me ya yeyi alobi ye azali mwana mboka ye akobeta miziki na ye na ntango motema na esengeli akobeta miziki na ye na ntango oyo ye alingeli ndeko mobali na ndeko mwasi bakendaka mosala bazwaka bana na bango batikaka bango na school oyo tobengi kelasi l'école alors bana bazongaka bango nyonso kaka na pokwa bakei korekipere bana bazongi na ndako mokolo moko mwasi abimaka te asesantaka nzoto na ye malamu te esengelaki apema alors subitement aye kokamwa ayoki mwasi wana akobeta balokito ya miziki ezalaka un certain mercredi à partir ya 13h abengi ali ndeko mwasi on ne vit pas comme ça nous sommes pas les atavente les liberté ebenda bango koswana kobanda lelo ti mokolo mobali oyo ya mwasi wana ayaki bandeko esalaka pasi biso ba étranger na kati ya Afrique du Sud alors bandeko oyo bapendeli koswana bango ensemble na ndeko mosusu oyo mwasi baswani ekokoma babenga mbila otobengi bapolisier po awa en Afrique du Sud eza na likambo moko soki ozali étranger nyonso ozala en ordre ou pas en ordre atobengi policier oyo akata intervention rapide avant bokende na epai ya baplace oyo etangami bokende kokata makambo ya bandako obie makambo songolo pakala awa bakopesa toujours avantage privilège na mwana ya mboka ndeko congolais ndeko nigérien ndeko kenyen ndeko malawite zimbabwe fungola matoi ya bino monganga spirituel lisolo kitoko ya mawa pe ya pasi na yele bino na mokolo. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu.
napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe abeni bino nzambe abakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. bandeko balandi biso na kati ya Diba TV mwana Congo esalaka pasi mpe mawa esalaka pasi mpe mawa koyoka bakaya boye soki bozana bandeko à l'étranger boyebake tovivaka entre la clou et l'encline donc tozalaka marteau pese esimbi sete kolinga konyata mais ezalaka pete te donc totiaka toujours nzambe liboso na makambo na biso nyonso. Eza na adage moko eloba mutu oyo avandaka na étranger aza lokola mutu akovivre likolo ya nzete akokita na se soki akomi pa na ye me pa na biso mpe na se eza kaka baproblème yango omoni tokimelaka mingi toya kovanda na étranger me bango na bapa na biso tokoyamba bango topesaka bango valeur okomona congolais na Congo ayokiki mwana mwasi oza sud-africain akopesa tala barespect ebele parce que ezali lolenge oyo mpe ya baéducation na biso me bango bazangi bwanya bazangi mpe barespect vis-à-vis na biso yango monganga spirituel naye koteya na mokolo lelo kolakisa ndenge ndeko abengaki mpe topesa miyano boyoka mpe lisolo bopesa baréponse na bacommentaire boeme bokoma mpo tolakisa bato ke yo soki ozwi likambo yaka nango mpa monganga spirituel mpo opetolama eza lokola motu oye kosala tubela awa na kati ya arche de Noé oyo Bishop Rigima amanyolaki yango mpe alobaki ezali bongo mpe ekozala bongo. Bandeko balandi mwana mwasi oyo na oyo ya locataire na mama ya lopango baswana ti mobali ya mama ya ndaku aye mobali pe ya o wana pe aye me nzoka nde mobali ya o wana locataire ayebi comportement ya mwasi na ye epai oyo nyonso bango batamboli babimaka ezali mpona bizaleli ya mwasi na ye mobali malamu ya sud-africain abondeli pe asengi bolimbisi bango basali nini bayoki bango mawa wana basi basali 3 mois bakomokeli siko na 4e mois locataire moko sikoyo abimi batikali lokola mibale bamalawite na bango sud-africain mosusu mpe aye kobakisama na chambre mosusu ezalaki wana ezalaki somo mpe terrible koyamba lisusu sud-africain moko ayaki wana famille wana eboyi na bango koyebisa ndeko wana keno awa toza na ndeko moko boye aza kokende na biso boye me yebaka kaka awa kimia ezalaka ndeko mwasi wana mpe avandi sanza ya liboso sanza ya mibale baye kosala dio mpo awa eloko ezali awa bango bapetaka monoko ya mboka soki banyati monoko ya mboka na bango epai wana nde sikoyo ata yo koti ocha tribalisme ocha kimia oloba na anglais ezalaka opesi mbwa boye oyo wana intoxike wana ebendi lisusu problème mpo mama wana alobi na bango ke awa fo lwa miziki te boye te miziki kende kobeta na taverne na yo nde kobenda na nyonso yango wana nde makambo ye minene nde ekwei lisusu na mbila komasa mesana kokotela bango jour en avance epesi kutu keno bavanda gratuit bafuta ndako te ndeko étranger oyo nyonso okolanda émission oyo benga ngai komante tuna mituna pourquoi esalami ainsi bongo bandeko pasi mwana mwasi oyo bavandi na mobali na ye bavandi na 2 sud-africain na kati ya ndako na ekolo wana bamalawite donc sanza oyo bozoyoka lisolo oyo bango nyonso babimi batiki bango na ndako alors ici ezalaka mpe facile te mpona kotrouver locataire kozwa locataire na mboka oyo ezalaka toujours très difficile parce que bandako eza trop coûtant ezalaka trop cher même tu vas voir flat moko ya lolenga bongo ezonage na babiloko nyonso mai courant ndako okokoya meme ntina 900 1000 1100 dollars alors yo moko obimisa 1100 dollars na combien oyo ozali koganye na combien oyo yo ozali kolinga obomba
occuper famille na Congo, occuper pa besoin mususu ya bana na kelasi. Alors que bango mibale mosi na mobali bazako beta libanga mais batali eta ya makambo ndenge ezali kokende eza kosimba te. Chose grave, makambo wana eye ndongo tina complexe mobima tobenga yango complexe, c'est-à-dire groupe wana ya ba flat ya ba appartement soki ezali 1 tina 18 ou bien 1 tina 15 appartement bango bazalaki numéro 7. Bato nyonso baza koyoka ba désordre wana eza koleka, baza kosala mpe oyo tobengaka report, kopesa toujours rapport na kati ya agence. Mais agence comme ezali toujours bana mboka, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bango bakayi kolanda l'agence tozwi mwa kokoso sanza oyo tokangisi mbongo malonga te po tofuta yo full money oyo tobengi mbongo nyonso ya kokoka agence aboyi. Mais il y a des cas qui arrivent que l'agence est sungaka et sapotaka eza koyede même soki yebi ke ezali bana mboka bakobeta ndinga moko bakosunga bango. Bandeko tobongisa ya biso mboka, bandeko tolinga na biso bakongolais, tozonga bapai touti yango toza koloba ke mboka soki ezali na baguerre ezali malamu te. Oza komona toza koya ko se retrouver na ba étranger, biso ba étranger to komona pasi na ba mboka mopaya, na ba injustice na ba misala, na ba injustice na banda kutovandi bango na banda kuna bango même na kati ya complexe wana. Okomona sur 15 flats, 15 appartements bazala mo. Moko remarqué que na 15 appartements wana 3 ou bien 4 kaka ba imboka nde bazwi. Bango ba mesani ko fana na ba quartier na bango un peu reculé to benga ngo ba location. Ba location ezali ba quartier moko un peu reculé là. Donc un peu reculé, ba fadi fuma na ba centre ville te comme biso les étrangers nous vivons. Alors quand ils viennent bazwi ngeke wana peut-être ayeko futela azo uta quartier na po musale za mopanzi ebendi. Il se refait maintenant que ndako kuna na quartier na il paye peut-être $100. Mais elle a une ville, une maison chambre qui toque avec confort nyonso. Peut-être ça peut aller à $250. Mais lui il voit ça pour foutre et cause à la un problème, mais il gagne beaucoup d'argent. Peut-être à cause de la zone paie montant moko ya kitoko dans le 2000 ou $1,700 ou $1,500, mais pas $250. Ayeko tala ki wazali étranger à lobby ayeko ça la commerce. Ah, Congolais, Nigérien, Éthiopien, nako beta mbela. Na kati ya chaîne oyo soko za na besoin o traduire munganga spirituel et ali na ba Google oyo ko fina oko traduire munganga spirituel oko zwangai ne bepa ya kitoko oyo ko memela message. Likambu to yena ngo mokolo lelo poto sunga ndeko oyo. Allô? Allô ma fille. Ya ma fille. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Allô naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire la mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo me di popo Deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Kwa hivi ba Kwa hivi Baana courant so kata Soka sarika manevre Pano ya di Baana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futima on a regretté te. Ah bon tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masati emona ni pedanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emona ni na misute. Emona ni bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mokolia ngoli susute. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi.
te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili batimisuna babe bandeko balandi biso na kati ya bokebi na kati ya Diba TV mwana Congo chaîne oyo elaka bino masolo kitoko mpe bamasolo moko édifiant masolo oyo ekotalisa yo lolenge nini ya kofanda na mokili ya tata nzambe oyeba epai nini okotya lokolo na epai nini okotombola lokolo. Bandeko nabelelaka butu moi bosabone massivement na kati ya chaîne oyo bokotikala kozala dessus te et surtout na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango ekolakisa bino lolenge ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Ndeko oyo après kawana bandeko oyo basi retrouver libanda et baki ko expliquer kana bango na agence ke na maboko baza na $500 donc $600 bako pesa après agence eboyi ko pesa bango faveur wana mais aussi longtemps baza na garantie oto bengaka déposit. Nzoka ndel to pesa ka ba déposit wana mingi batu bayebaka te. Lelo boko comprendre ngo munga na spirituel na kotangisa bino tina ya déposit. Déposit wana bango bazuwaka yango engage soki yozwi ndako donc eri oza kovanda ndako ozali kosalela amortissement nango c'est-à-dire okobebisa peinture eloko boye bebi bango agence bakoya kobongisa te yo nde okozwa charge na yo soki lelo yo se déclarer ke nalingi nabima ou soit bango baye basali constat quand tu as un cas bango baboyi kosumbo na kawana ils vont se décider ya kotya yo libanda et surtout étranger. Je ne m'apprends, je dis la vérité. Comment tout ça la discute, nana yo na ba commentaire, potote yandeko oyo, azali souffrant, azali kolela, azali libanda, yena mwasi nabana. Donc ba yeko kangela bango ndaku, pe ba bimi libanda pour moyen ezalité. Il faut aluka shiko ndaku na malakata, nde amoni moyen te aya pa munganga spirituel na katia. Et Diba TV abeta li solo oyo pour munganga spirituel na kabula yango ngai na yo. Bandeko balandi biso na bokebi na kati ya Diba TV mwana Congo botala ba problème ekomelaka biso mingi na étranger. Donc bayimboka wana baye kosala pagaille na ndako ya moninga pe babimi bakei erio bengi mbila bango bazwi des avantages na yo et en plus bakei bake koluka na bango esika mosusu bakovanda yango to kopesa mbela na minute oyo bino bato bomezana kozwa sud africaine na bandako na bino botika bozwa bango lisusu te bazonga na balocation ou soit bango mpe bapesa garantie oyo tobengi déposit mpona kozwa baflat bapartement ndenge biso tozali kozwa biso tozwaka yango parce que nous avons pas la capacité d'aller y habiter na kati ya balocation. Bandeko ndeko oyo aza na besoin ya conseil na yo, ana besoin okoma na kati ya commentaire pe munganga spirituel na ana besoin na mona m na yo na ana besoin na mona lak na yo pona kolakisa bino ke masolo oyo tobetaka ezali vrai kohésite te yaka nango munganga spirituel na komaniola pe na kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na baconseil ngai na yo na telefone pe na minute oyo ngai nasina bandi kopangusa mama wana na mobali na ye maya misu na conseil oyo napesaki nde na memi lisolo yango yo mpe olanda opesa mpe ya yo mpe conseil. Merci mingi bandeko balandi biso na bokebi ezalaki ya bino munganga spirituel oyo tobengi dokotolo na bango na kati ya lisolo oyo toyeli bino na mokolo lelo ya kopangusa ndeko maya misu banguna bazali kosakana na ye. Sans oublier à cadre ya passant toujours parce que mboka na biso ezali agressé na munguna otobengi M23 na kati émission spirituelle totika toujours mbela ya kopesa bandeko o bazali na niveau est makasi pe toyika na bapiko na balosambo pote Nzambe ayokela bango mawa. Comme d'habitude napesaka mbote na bayo oyo nyonso baza kokanisa butu moi ko support œuvre de Dieu oyo otobengi émission oyo Diba TV mwana Congo na kati ya lisolo oyo
tosolola yango ngai na yo ensemble topesaka toujours bambote toyo kopesa mbote na Betty Masuta ya babeti, Jean-Jacques Bouana, président Dove Menama, Fiston Kabwena, Mama Claudine Tumba, Telema Kebozali Ebele, Mama Shela Mwanda, Mama Ornechou, Zambe Azala Nabino, Abate Nabino, Bosimba Evre Oyo, Tosimba na loboko, Munganga spirituel, Makambo ya Ebele, Pete, Tolendisa, peuple de Dieu, Azwa, Mayele Pe, Azwa, affermissement, Yamakasi, Nakatia, Motema na epote, Mosala ya Nzambe, Eke de Libuso. Tomonani mokolo ya lobi, Soki Christo, Azongite. Au nom de Jésus, Matoye Fungama Munokolo, Matoye Fungama Munokolo, Bana Kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo ayetosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement moko makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke naolata lisusu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto